Yo linga au chat désordre pourquoi? On peut ça pas publicité. Na y'a sur musique et son. Attends Kabila qui musique et son ngati. Oh man. Donc on doit comprendre te. Et puis nous la propre. Au moins nous doit tout la poser propre ngakuna na mona soki leki na ona balite na lukula leki na copine na ndundu. Mais oya yé pena ki ndundu la wana ozala ngona. Trop c'est trop mona mboka o ozana. Moi sinon bazo bimane partout. On va confier l'homme de voir ta monsieur Zate. Nani o monsieur ayemba ma be. Nzama bata papa Lutumba ouais. Nzama papa Lutumba. Félix Wazé quoi tala. Viens na ngai na linga ka mingi. Na linga o mingi pas toi ekolo moko. Yo za mundibu mais sauf que nga za mundibu mungala. Comprendre? Na ba congolais ayemba gone. Ma be ya ko sakanate. Et puis ba mission ya Félix Wazé quoi. À part moko mdayemba ma be wa zakana poto. Voilà po comment na yete na mona ega ay mama be wala be ba benga vomissement bisanza ya musique personne nga yemba ko faire me chante quelqu'un vient nga s'il te plaît na zo manquer au respecter na lo baka vérité ça nga yemba ko faire me chante quelque chose ako yemba bien chanter ko faire me chante madiata on est au simba mais pas ça ba voix mon ça on va madiata Saïd mon pays, le Saïd mon pays. Qu'on fait l'homme d'argent bien. Mais yo que ça les gens dit. Adia yanga na yoesi tete bolingo ekaboniye. Faut le ba faire malgré aliar ma mère de naé mais faut le mais mère de wana dolia voisin beba. Quand je te parle comme ça, mec, dis-toi bien le jour où je t'aurai. Je vais bien moi, je vais te décomposer parce que moi je suis un PPCM. J'ai un plus petit multiple. Au cas contraire, je vais te faire un PGCD. Vous comprenez? Si tu PGCD, tu es le roi. Ça se voit que tu es un bourrique, toi. On s'est bourrique, on s'est ranaté. Mais c'est ça. Comment on ndolo libon. Ndolo zoro manani ah zoro mabia la ndolo yo nazo bana yo zala bana kombo na zoba imbécile ala masa na yo te ono ba kombo na est-ce que yo siba mono na podium mozo yemba yo siba mono na podium mozo yemba ubio ke ngat na biki mo finga nga DJ la musata mo pawo yo na komi DJ kwata bo finga pe mo pawo police de la presse naza enquêter autrement dit Colombo ça il y a film Marie-Paul azali krukuchu saye ndengai na za poto te au monde viona aza vient na père aza kutu plus que père parce que père na msa fouti na tikete pona ya poto mais viona memanga na poto depuis tu sans Marie-Paul sans betela JDT maboko po yona JDT pe boyem na no yemba te donc betela JDT maboko ki fanatique à JDT mais pas Marie-Paul. C'est une habitant c'est une yo kana habitant yo kizara batu c'est là habitant yo kizara batu tant zo ba keno mission ba lia kambe eloko zo ba wana est-ce que yo zana ba preuve makambo wana parce que ba ko porter plainte donc plainte mutu so do lia la nie faut que porter ba plainte hein donc mutu so ba PC plan ya nie neti ngala coach awa so na coach awa na nganda empire ba PC ngana sengi plan na ngaya nie il y a de la merde je demandais un plat de la merde. Je mangeais de la merde, dis-moi. Est-ce que tu vas me porter plainte? Pourquoi? Même au PG, au Sekayo. Mais au Sekayo, parce qu'ils vont me porter plainte par rapport à quoi? Parce que moi, je suis un Français. J'ai mes droits. Je connais mes droits. Pardon. Est-ce que je peux m'exprimer moi? Je m'exprime ou pas? Alors, monsieur, bandeko ba masala ba zairo place nos bokei, boye ba salon moko boye za ba côté ba gare du nord. Na gare du nord ten ba côté ba gare du nord. Salon we kufi et puis nezawana et kufi parce que ko nango aza balance. A balancer a bateau, a maso ba sala cop na bango na ndenga bien. De bateau monsieur wala mo na vande ka la mugi air mo ona finga serezino na zo gaz. O uzala ndengo na yi yo mo na age na. Voilà. Vous avez PD.
ba PD musunga omoni nga nalinga ba PD poni ba laksa identité na bango ba laksa identité na bango nga na za nga PD mais ba musumo zo ngoko oza mona mobali nzoko za PD mais lakisa identité na yo wana nani ngo ah soki ndolo libongo so ndolo mambiala so ndolo nani wa so ndolo ni soki ndolo so ça mon la tembe yaka Paris pour la facilité ko beta mbato mingi na Paris comprendre en tout cas côté on a privilège oui que ba côté là muta ko côté la zate na beta parce que to ke na commissariat ba yebi ngai ba non yeso ka beta parce que c'est un préfet de discipline de la communauté et de la musique congolaise. Moi c'est yo to bima bima na basi monsieur na pas na yebi moi c'est mo bima na akufa. Il faut que tel sanjoto na malade wana ngo. Aujourd'hui on tel sanjoto te. Moi si na yo boyo ka ba malade na Genève wana azara vendre mouton. Ceux qui na Genève sont na Lausanne so wa. Bande ko Lausanne bokeba. Zoro mabia la wana bo mona wana za na nyama. Nakobeta yo ndanga kutu babeta lumumba muke zoro mabiale bitanga sayo zoro mabiale miana sala yo zoro mabiale saka meda diare. Chers amis, c'est votre émission Tolobe la vie dans votre site www.kleboa.com. Wabiton papiga nayaka nayala rabino masula vibration. Oeza Tolobe la vie, ndena zoloba toujours mikolo ngana la mona ngaba. Ngana mona ngaba waneza ba identité. Là je vois déjà de la nation l'homme invisible, immonable. Nazomona sous papier les carte illimitée formule souka. Souzi Koutiki Souzi na Château Rouge, il y a bien un grand prêtre maire. Casque serré, cap poison de Djobour. Website Ngai, Nayambelayo, c'est les Zino Multivoice. Pour la précision, Tozan Nganda Empire, à Strasbourg, Saint-Denis, en face Kaka, sur le moment on a Chai Tambo, Mutasalaka, Chai Tambo, la même magique, ciseaux d'or, Chai Tamboué. Soko ye mingi awa na nganda empire oko sepela parce que awa basala na bangando na ba lokese abengo lokese na bengi be voilà Sekou Safi na okutana na mutu na yo Multivoice c'est les Zino ndeni boyegat ndeni ça va papi gen bisoto ali bakato su kitoko malgré au bombe continuer au l'accent quand bien te wana shahid grand quoi faire au Saranati na Strasbourg Saint-Denis wana kota ba KFC na simana grand centre commercial Moreza wana ya Paris ya te bato wakata asiko mona bato mutu mozo mo elong mabe ya mulai so ndeni na kata na gare na gare no salon ya noir ya kuna na gare no salon ya la kuna ya mindele alors biso ko to ba noir to ka okata masuki to ba z ba combattant résistant ya mystique comme nga artiste engagé artiste collaborer. Je suis un artiste engagé na pona nga kota peuple chaya simbinga bien poza peuple ana bolingwa peuple pe ya mboka na e patriote ba collabo msomo na bo ke na ba salon msubo zo ibate mutakata asuki alobaka te explique le roi ba tata mibimba kala explique le roi donc na roba ko komone po ayeba ni pété na lobate comprendre ayeba ni pété na pese lu pemba pamba nde bato msu wala mona vande kala muki er mo ona finga serezino na zwa gaz uzala ndengo na yi yo monga na agina voilà za PD ba PD msunga omoninga nalinga ba PD poni ba laksa identité na bango ba laksa identité na bango ngana za nga PD
mais bato biso mo zo ngoko oza mwana mobali nzoko za pede mais la kisa identité na yo wana nani yango ah soki ndolo libongo so ndolo mambiala so ndolo nani wa so ndolo ni soki ndolo babilo mo ande ngwana elo mo we fingenga ya papa ya dimi bo wana ni zoro mabiala ay biete yo babilo ba yo boyebani do yo ndo tinga finga nga ola na olalisa ya binga ay longlo ya li tondolo bitondolo elongo ya tondolo mabe ay longo mabe ba produire o tsela cancer ezela cancer ozwa ngo bena esprit yo bena ko mona ko dingilo bena buto nga nya bi toi tu vas voir toi espèce de connard. Voilà, c'est une auto continuer ce que ma na biso moi mikolo yo c'est les au PMI disque d'abord ndenge nini et comme disque comme le niveau ni disque faut tout na pasteur Terminator OK mais pasteur Terminator faut tout na it mutu no hein oh bon asala mutu te azaka aza mutu aza musicien baka musicien yemba banzembo nzambe faut tout na pasteur Terminator job faut tout na po biso sambela pa na ye mais na regete neni pasteur mo finga subatu boyokani parce que boto beba la danger boyokani pasteur Terminator obi pasteur Terminator fatira mama batu ko kanzabela bomba solo oh bon mais bon ebi na ngate ani gande ko est-ce que nga finga ke na finga ke wa nga na finga ke te na ebisa ke ga vérité pour ye mama ndolo bazo batazo lo banani ne batu balobi ga ke c'est les unes ça kombango ya sucre kombango sucre na miel oh prendre disque comme na niveau ni disque comme na niveau monsieur Borel kosi malto manena mbongo tufika ntendiko mukunja wa producteur nzambe ba producteur ndenge shaya za nzamba ba coiffeur pona pali na ndimaka shayi ga yena Godeki man po Godeki man ba star ba kuna ba biso ba seza bon so beba na mutu ale so beba na mutu mo seke ndo ba mbasa mais mutu nana ona beba na po mbasa suki ozo ba ba deux mais yo ndo kumisika bakati nga suki on appelle on répéter mais bakati nga suki bien soki shayi te soki Godeki man te hein so Godeki man te soki shayi te soki ambara kuzia mate nani so okata suki bien ale nani oyo ale machuda méchant na Château Rouge na salon Facebook parce quoi faire au baye bien pour la comprendre déjà pardon na profiter de temps comme ba vrai quoi faire à Paris comprendre au numéro 1 Godeki Mani au numéro 001 Shine Tamboy les grands coiffeurs au numéro 00 au numéro 2 nabi au numéro 1 au numéro 001 Shai Tamboy au numéro 1 Godeki Mani au numéro le Kakuna et pas il y a Shai Tamboy ok pas Chana Peko si on n'a pas Chana Peko faut qu'on a toujours et pas il y a Ambara Kouziama Aromi Toga hein et bon la Château Rouge ça là ba course na okende ko lia partout lingi mais mutu faut à propre Alain Machuda méchant ba otu batika leo ba mi kinza ba coiffeur à part ba doyen oyakala doyen neti vient nga papi kanza hein ba jipe loboko ba mams kama voako ba droit ba honorable qui chanson ba grand coiffeur à danger ba droit ba soleil na salon awatoza mais ngana pona na ngai Shine Tamboy nzambe ba coiffeur Shine Tamboy balobi nzambe ba coiffeur siko to sola c'est les ino disque robi major nini parce que tu biso pas ya kosi mat on appelle déjà mboté disque robi major disque en tout cas on préfère Papi Gen disque yo bien donc on a loba pas mater parce que moi je suis un artiste engagé. Je suis un artiste du peuple. Je suis DJ. C'est les îles multivoice. Mec d'ici. Pas un succès international.
au bana ba côté au tuna ba palais ba yebi mais bana ba côté monsieur ko tuna mwana mo azana nationalité brésilienne française au tuna o yebi nani soki ba kombo na bolo ba pam tam so yebi ni ma yebi selezi neti kombo nani ba yebi te ba kombo ngo ise beleti yo artiste mo boyo nani base belega na bi na ko ko ba kombo ba artiste on te parce que nga na niveau na bango te nga ba na yebi na ba artiste à Congo ya ba to ba maître Gims ba to ba Youssoufa ba Peggy Tabu ozo comprendre ba to ba sœur na nga Nathalie Makoma Nathalie Makoma aza international to buka raté donc on a besoin de binoter ozo comprendre na yo tanga ba to na bango niveau moko po biso to bimisa disque na poto disque obimisa disque nzembo bato bayeba yango obimisa mo eloko mo 3 minutes bato bayeba yango eya na hote faut lekisaka bato faut bakoma kokima yo so ye na lupango na bino obi kotala ndeko na yo ota ndeko na kata lupango bokima noko ye po alingalia bato kwa ba junior wendo na pesi pembo te po ba international kenda kazonga te international ezate faut kenda kozonga international eza bato faut ba reconnaître yo oyo Papi Gen oyo Vie Norba oyo Aaron Mitoga oyo Ambara Kuziamba yalo wape ba coiffeur taba oyo Godé Kimani bakata ba président de la République basuki ba Shaintambo bakata ba Muto Modi Kembe basuki ba Aaron Mitoga bakata basuki danser ba Chana Peko ozo comprendre mais ko coiffeur mo mona azamulai alata bien te toro et puis alingata ba na salon na o makelele ni mais yo saki salon poni po ba yaga et puis ba yaga kuna te pour okatsa suki ba yaga kuna parce que moto aye na ye po abeta masolo na ye ya politique ba bise les ino komo kanga bato bandoki mais oui na mona jomo ya coiffeur andoki Joana Zandoki ay akomela nga na parler na butu mais tellement nga na za moto na mwana nzambe na kangaki ye pene na kange so tuni force o yebisa yo obi force force azigo force oyebi azanan mutu na aza mutu na mena atala ndenga ki ancienneté ma aza mutu na ngai comprendre ko wanga na te force ayebi to kangaki ndoki moko zoba moko wakata asuki ya mulai amulai bo atamula bakara kala mingi apena na mabula nga mona ba coiffeur balata bien pour coiffeur tant zokata suki face à la présence comprendre face à la présent ozo comprendre face à la harmonie na charisme ne lo mo boyo biso za na ngona mais coiffeur azokata suki mona ibo kata te na bato kuto basala pa na ye si ba yebisa ngake ba olongwa na bango mais mutango na nyonzo ta comme na ngo coiffeur parce que quand même na combat coiffeur bato azana na tanga combo celui qui se sent piqué connaît l'affaire yo oyebi ke na oloba na faux salon na oza na ngona salon à chaque fois azan noki parce que à chaque fois salon les aga na pas na toilette c'est que même da sumba ba nie ba 80 kg kuna ozo comprendre donc on a yebisi batu boke baboke sous salon on a te pour salon on a ndenge za wana ngana na zolo ba na tangi kombo salon ngo pété na tangi pe kombo mutu te c'est lui qui se sent piqué connaît l'affaire donc yo on yebi ke za yo c'est zino c'est ami yebi ke ezaye donc aza balance bande ko na ngai ba basala cop na bango po na mutoki na bango balia ka bien bana balia na ndaku mamu ebele boke ba salon moko za kota ba garde na lobi na garde du nord te na lobi za ba côté zano zioka pardon na zioka na misela ko ba bolingo c'est zino ngam na mbio est-ce que ngam na mbio est-ce que roti kana sisa bon si ça vite est-ce que je peux m'exprimer moi vas-y si ça je m'exprime ou pas vas-y alors monsieur bande ko ba masala nga ba zairo place no subokei boye ba salon moko boye za ba côté ba garde du nord na garde du nord te ba côté ba garde nord salon we kufi et puis neza wana e kufi parce que ko nango aza balance a balancer a bateau a maso ba sala cop na bango na ndenga bien pour ba survivre et puis sora mon bateau opesa bazali souté a benga mingi mwana skoyo bateau ba ya tamsu bateau msu ba odu kwa mikanda mona bokenda sukuna te soko do mukate ba garde du nord dans la frontière bokenda ali sukuna te merci. Voilà, message est commis. Mais ce que c'est les inotos sur un Mukoni penza sortie officielle album à les ino bah tu vas kende pe na Château Rouge ndeto kendaka album il y a ba collègue non misus ba collègue nan ponga za la
nga so compter na trois collègues so na niveau international nga so moni na ndenge ya international nazaka na ba quelques collègues ba droit ba mettre Gims na lo bango bien Youssoufa en tout cas ngana pire vena lo makasi bon Youssoufa Peggy Tabou hein Bastromaye bon surtout que kota Congo bon Nathalie Makoma pardon Nathalie Makoma ngana bosana ye na kota Congo baza penzati ba Fali baza ba Ferre baza ba Soleil baza ba Lacoste baza te na kota Congo mais o ba résident awa hein o ba résident awa o na ba bien o ba résident awa baza ko ba tuneti ba Soleil wanga ba collègue nanga grand chanteur bato ba Emile Alias ebe Emile Noro Jean Emile Alias respect na mbote bisika za en passant bato ba Jordan Koussa hein bato ba Dede Jasco bato ba Lassa la colite hein malgré a commune ya ko sambela mamanzambe nzamba bengie asambela hein bon biso no tokoza bisika moko te yemo amoni côté ba c'est les zero bazama moto na zo fona kima comprendre donc bato belé presque ba chanteur belé ba petit na Tony Ambroso mais jour nisko yo bimisa bord na OP ezabna Château Rouge pe ningani ndenge ningana biso to ba te fo obimisa bord Château Rouge ningani pour to lire niete ça c'est fait pour les gens qui mangent de la merde les Ferrego là c'est les musiciens collabo ils sont nombreux moi je suis pas son abimisa album nanga bato ba otonda na Château Rouge et puis là-bas on obimisa album nanga na loyengete parce que mboke zana on a pas c'est zino yo kana obitango yo akizara batu c'est là obitango yo akizara batu tant zo ba keno musicien ba liaka eloko zo ba wana est-ce que yo zana ba preuve makambo wana parce que ba ko porter plainte hein donc plainte mutuso do lia la nie faut que porter ba plainte hein donc mutuso ba PC plat ya nie neti ngana coach awa so na coach awa na nganda empire ba pesi ngana sengi plan na ngaya nie il y a de la merde je demandais un plat de la merde je mangeais de la merde 10 mois est-ce que tu vas me porter plainte pourquoi même au PJ au Sekayo yo on dire nie mais au Sekayo parce que ils vont me porter plainte par rapport à quoi parce que moi je suis un Français j'ai mes droits je connais mes droits et ce sont des blédards ils habitent à Kinshasa ils viennent ici pour manger des caca parce que ici il y a trop de la merde vous partez à l'hôpital il y a de la merde vous passez dans il y a de... bon parce que moi je comprends pas si vous trouvez plus de la merde il faut aller dans la rue il y a même la merde des chiens dans des poubelles il y a des merdes de chiens mon frère ngana ok nazo kize ba on te so ba porter plainte allez-y porter plainte vous mangez de la caca je sais que vous allez vous avez mentir boroboya neti garçon wana ali rani o a fini wana Suisse wana ngakuna yebiete mais selon les informations il y a bateau bavana na Suisse ba bisele tu ya rani aza PD et puis mutabongo na mona na Congo te c'est la première fois on a une espèce il y a un individu comme ça une espèce d'individu il sort d'où là moi je ne le connais pas c'est la vie de ma mère ça tête d'homme quand je te parle comme ça mec dis-toi bien le jour où je t'aurai je vais bien moi je vais te décomposer parce que moi je suis un PPCM j'ai un plus petit multiple au cas contraire je vais te faire un PGCD vous comprenez si tu PGCD t'es le roi ça se voit que t'es un bourrique toi on s'est bourrique on s'en a raté mais c'est ça ngalo baba comment soki ndolo libongo ndolo zolo manani zoro mabiala ndo zolo yo nazo bana yo zala lo bana komo na zoba imbécile ngala masa na yo te ono ba kombo na est-ce que yo si ba mono na podium ozoyemba yo si ba mono na podium ozoyemba ubioke ngak na ebiki bofinga nga DJ la musata mo pawo yo na komi DJ 4 bofinga pe mo pawo hein zoba ngala masa na yo te bosaka ba jela no bosaka ba théâtre. Donc là, tu peux s'imboter encore na Nantes et pas il y a les casse montou, hein, les casse montou, motema mimi kiteka wa na Nantes, maître moi faut que quoi foire. Nancy Bassasal, maître Kobe, olobaki, mingi Rachidine Nzube oyo ya Mombele. Tobe sonini.
Kiss Momo, merci à toi, Teddy Mo, la quoi ça sert. Merci à toi, Benj Ntsumbu. 5 kitoko, l'aigle de l'éternel. C'est les ino. Tozonga. Tomekana nous ko solo la muke. Tomekana ko solo la muke, c'est les ino. Makambo yo, ozolo bao yo. Habité mutango wana ozolo bela wana asalio nini. Normalement to côté makambo ozolo ba muto ozolo ba loba na muto mo suisse tang ba kombo wana. Un bon matin, je me suis réveillé. J'étais à la maison. Et il me signale que, regarde, il y a un monsieur qui vient de t'insulter. Et tout et tout. Moi, je n'ai pas compris. Hein. Vous comprenez? Aussi, si vous avez fini, vous avez une facilité au Kangaï. Pour moi, je suis bête. Moi, je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. On ne se connaît pas. Moi, je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais vu dans la rue. Je ne t'ai jamais vu dans une place comme ça, dans un milieu quelconque comme ça. Je ne t'ai jamais vu. Vous avez fragile, fragilité. Moi, je comprends. Il y a des gens que je peux répondre. Il y a des gens que c'est entre la famille. Tu comprends? Les autres, je les réponds à mon Nandiana à bêtiller. Comprends? Tala, muta ko sorte na makasi na makasi ko quand no mona rasser les yeux na ba net boy net ka non na makasi. Je suis sûr de moi. Le jour que je t'aurai, soza mon mobile à tembe, yaka Paris. Il y a qu'à Paris, pour la facilité à mettre un bateau mingi à Paris. Comprendre? En tout cas, côté on a un privilège. Côté là. Moutako côté là, ça na bête parce que tu es na commissariat ba ebingay. Bah non, il sera bête parce que c'est un préfet de discipline de la communauté et de la musique congolaise. Je suis un combattant résistant, artiste engagé. Ngana lo parce que talanga yo kata muno nga bien, talanga bien. Na lo yo Kabila dégage. Kabila dégage na système na onyoso bo yoso za mobala tembe loba ndonga na lobi po ba yeba ke yom do loba ke so singo ko beta ngai loba ndonga na lobi ponga na ko beto moni yo na ko déborceler yo na pincer yo et puis je vais démonter ta mâchoire là si la vie de ma mère sur la tête d'homme. Moi je suis grandi là on m'a mandé fo na nango et bimira na poto ko buka na te ko sa lu bon maté ba poto bino boyaka tango ba viena obiso to ye. Et Kokanate, ancienneté, et ça va déjà partir il y a 5 ans. Hein? Moi, j'ai bientôt 20 ans ici en France. En Europe plutôt, pour attendre l'Europe. Yo ba yebi yo bambo comme soute. Parce que no sa ni nana yebi. Papa, bon lu ko makambu, tsaka mo sabiso. O moni so na moi so na bana na ndako. Yebisa ba ona luki makambu. Ponde na ko bete la osona. O moni ngada yeka unique na sa papier genike. Soki na zuyo, soki zoro musutu. Soki zoro masoko pété zoro bitoboka na sima zoro nani mukinza po mukinza ngam na banda na presse bino to bozo yeko la koloba boyeko la koloba so na suyo vraiment na salo plaisir ko buka na ko ça no calme makambo lobi na moni swaki yo na tala yango même pas mais na zo regretter ndé espèce ya mode d'espèce andengwana individu andengwana homo sapiens andengwana donc dis tu arrêtes de t'étambar là c'est en train de t'étambarer hein tu arrêtes de t'étambar ta bouche là je te dis à chaque fois ça schlingue quand on parle français toi tu vas pas je parle français de mieux que je connais moi je parle verlan je suis en train de parler frère tu as des problèmes sérieux tout na bateau nga mikolo bankuba bazui hein na bien c'est les inopato swana yango yo bela no su musique to komano kaka kanda kofinga tout ce que musique lo bela ngo su non yoka na fingité na zo que exprimer soki nga na lobi na reprocher mami lela aza ser na biso na sala ki onini yoka ngai na bino ya to zo comprendre te bakanda nyosto to za nango parce que keba na robela AVC ozo wana robela AVC parce que na zo bunda pour le peuple congolais a sa conscience a comme à la place va comprendre cause nini pour cause biso to bunda la Congo mabe na biso cause biso to bunda la Congo na biso et ça juste et noble ozo comprendre donc on a raison devant Nzambe on a raison to lingi mabe na biso ezala libéré pour ezali sous-occupé na ba Rwandais lokwa ba Ruberwa ba Rwandais lokwa ba Kanachie Kanambe ba Rwandais lokwa ba
baza bele ba Rwandango ba Jeannette Kabila ba Zoé ba Rwandais ozo comprendre ngala on se pela le so ba pesi place wana au moins attends yo papi gen so ba tio na place wana bien vieux normal bien Kolonganda empire Kolonganda empire ba tio wana na habité na on se pela je vais être heureux. Maintenant tolingi mu pa te toto bunda pona yango mais bino musu bozo finga biso bon finga ba combattant salioni yango to changer système et comme ya mbala oyo o lobika contre ba combattant to ko repérer yo on comprendre bozo comprendre que peuple ba changera été mais gouvernement changera so ba o ba longo siko bino ba ndokumisa banani poni ki mandia yango bino ba si tout ba qui c'est congolais ba mandia on saranate on a peuple aligné mutuata mais yo to zoé po bomba ye ozo comprendre ozo zoé po bomba ye elaxini neti on a do fianga na occasion ni mutuana li bandone lo mabeba ambi ebele akoma rola ndundu ya ba ndundu ba porter plainte nganga kise mo atala magambo ozo comprendre donc on a comprendre te et puis ba ndundu ba la propre au moins ba ndundu ala tukula posone propre ngakuna na mona soki leki na ona balite na olugula leki na kopi na ndundu mais oya yé pena ki ndundu na wana ozala ngona trop c'est trop mona mboka o ozana moi si na bazo bimane partout bon omoni ndela wana loba yo omoni bana na yo na mwasi onde bana ndako ozo ba mwasi yo to bima bana basi mso na yebi mwasi mo bimane akufa il faut que tel sanjoto na malade wana ngo ozo que tel sanjoto te mwasi na yo boyoka ba malade na Genève wana azaba mudon soki na Genève na Lausanne so wapi bande wa Lausanne bokeba zoro mabiala wana bomona wana zana nyama ala malade ne bozo mona yo wana da zolo kana bete ya kufa na maboko na ngai ozo mbana awo lugai makambu awe peli yeba pe obomango ozo ngana yebi na ngai yote ngaka batu mbayebi singa batu mboka na yo bayebi singa seko za iparo za malade mais siko nazo banga pona bete yo okufila na maboko na ngai ozo mbana mwasi no bazo bimana na batu tu ya mboka na 3 masa na mboka na yo na tanga na ba kombo na bango te babima na mwasi no tongo midi pokwa Sezino zela sikoto bon tout son nom mon kesikoyo vient biso le grand mopao te pesi mbote to beta molo mo s'il te plaît pardon Sezino ko katanga no manga bote mama nai ndolo libongo mais tiens on écoute tozo na makambo wana je vais finir avec toi je vais terminer et que ça soit la première et la dernière fois na amasa na to appelle âge moroté yo na âge à tata na ngai yo na âge à père na nga abota ngai donc na yebi yote donc ça là tout on se débarrasser na nga ou bien soko moni oza mobilité yaka to kuta na to bunda to pesa na rendez-vous balbitre bazana ba vient Norbert ba papi geni o bazana bango ba di londole kutu Janify mutamaboke ba soka zuyo ti le wakala la yo ti le wakala la yo soka zuyo et pour finir petit abato ngala na s'adresser na ye petit ngala s'adresser na ye pour na mabete na s'adresser na ye pour za congolais te atika na mutakala souci na ngaka yango na azanga ne bien na kibomoto na eta mso azana ye bien pour to se nga beskise ma ebele bela mais yo to finir petit na salioni na oben sa petit on to sangana ye to sangana to salo musaka trophée o moni yo wala kwa nzombo weba nzombo mindele o abenga somo yo somo monsieur somo banale o bega ye monsieur somo mbisi ya mabe o ba congolais ba koliate kongo asika na lingala kongo ya sika bololo mabe do yo imbécile sac à merde à diarrhée espèce de poubelle de chien blanc espèce de tétambard homo sapiens. Sezino to continuer ce comme solo s'il te plaît na banzi ayoki message websi wa mabi album autobima vile biso quadra koraman abeta mo loko na habité ya Koffi Olomide na habité oyoki on mais ngana ebisa ki yoki ngana za na ba collègue na nga ona tsaka kana ko ba Nathalie Makoma vous comprenez écoutez regarde et ça écoutez ah bon so écoute
Yo be côté boso ke côté. Wa ba vantira pampa mana ba. Ya ko mo na herbo batu ba ko sa su banzembo te. Tika biso to sala to je suis un mec d'ici. Je suis pas un blédard. Je suis pas un sac à merde diarrhée. Oh na 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 na. Oh na na. Yokangote. Oh yokango. Ba maître Gims ça paie comme jamais. Ça paie comme jamais. Vous avez ban. Tala banzembo yango rezo dike bana. Yo to me ba ekoti te makba to peksa ngwana. Eh ya mado ke wa bisiko. Yem sange ke wa. Na bisaki binoke eza biloko mo esala maloko la shora. Shora même amdabada makambo ya. Au moins moi je félicite des fois les gens comme des Fally Ipupa. Azo comme international, zo landa biso la sima. Les gens comme des Fally Ipupa. S'il vous plaît. Allô. Voilà. Allô. Na carte émission c'est une ambine téléphone, tout ça. Biso to continuer. Au restaurant à côté de Chantal. Mbote encore biso ka mingi mingi. Ndinga mfumu, hein? Mfumu ndinga na Maroc. C'est zino. Tant que la carte émission parce que tout en direct, jamais qu'on va téléphone de tika biso ndinga s'il te plaît. Faut pas s'il te plaît moi respect. Oui. Continue comme mon Bon, boss qui zenga pona yango ebika ba numéro ya lara. Comme nani wana. Oh tanga ekombo. DJ Quadra. Menga na ne sengotrot. Na ne sengotrot lelo ya ba landinga la sema bato be ba komba DJ. DJ Serezino, DJ Kofi Olomide Quadra Goraman, DJ Fredin Kodia, DJ Stone Kasongo, DJ Piroger, DJ Miel, DJ Congolais à Brazzaville, DJ Fredin Kodia, DJ Nanisuma, DJ Makomebe, DJ Milandu, Congolais à Brazzaville, DJ Grand Prêtre vient en Aïe, DJ Onamasu comme DJ comme ah DJ Omususu abeta la Genève baza belé bon ya bimise quotité na tuni bongo soke koti po biso ke quotité bato basilika bato ba ko sepelate so beti bale quotité bato ba ko sepelate so pe bato bazo luka mwana e quotité ba zo mwana te ozo bon soki pe ozo luka otonga elamba na okotsa singa na kata liduso tonga so e quotité so kotate. Est-ce que tu vas se faire? Donc, il y a contre volonté. Et puis, et quotité zanine. Et quotité c'est quoi? Et quotité bonine et quotité. Vous avez vu? Donc, au moins, l'éducation, na fini la 5 ans, pas bana nyo so mukili. Ba ba zo tala mission oyo na bana na bango boss kizenga yi. En tout cas, au kata parti ote, boss kizenga je suis pas un père. On détruisera éducation non, moi je suis très éducatif mais quand je parle comme ça vous me comprenez, je suis un peu en colère, je suis un artiste engagé donc j'arrive pas à tirer l'eau ba congolais bazo comprendre baza inconscient ba mutazo ko sabino nengo na zo tinde la bino ka ba moi bata inflammation musala ba oyangwana bazo tinde ba onga boya bo baby sabi partout OK tala lelo Éthiopie ba auto renouveler non ba auto ko bato sa nini bauti ko fongola nini na bango ya sika nini oyo bato sa la métro na bango ya sika tram na ba métro na Algérie ba mais bino bozo comprendre tozo kende wa botele mabita ba Congola Brazzaville en tout cas nazo féliciter ba Congola Brazzaville ils sont immobilisés ba sa mobilisation moko ya d'agissement ils sont mobilisés pardon ke ba msuba ofinga immobilisé na kanzane na kanga bakar parce que un agent de droit. Ils sont mobilisés pour la nini vraiment c'est la cause na bango eza juste et noble la dictateur na mboka selon bango comprendre parce que baza ba peuple sont des combattants ils ont leurs droits ils ont droit de vivre librement baza la besoin de liberté d'expression. Voilà, mais biso ba congolais to comprendre kaka te mutu muso retourner oh ni nango est-ce nga naza politicien est-ce qu'il faut combattre avant combattre le pays na yo faut savoir politicien qu'attendez-vous d'un patriote? Un patriote c'est quelqu'un qui aime son pays mais je comprends pas et les espèces comme ça comme des Zoro Somo Zoro
Je le connais même pas, je sais pas pourquoi je cite son nom. Nakuta na yeboete, na yebiete, na yebiete sera chosara combien, na yebiete qui pédé na ye. Oh azara on sera bima de na mibali combien. Moi j'en sais rien. J'ai eu des informations na mboka ou na ville où ya vandaka. Comprendre? Parce que ngala za tout terrain, ngala za mondial. Papa, oko kufa na ora nkuba pour rien. So za mobala tembe pe na yebisio, lobaka ke Kabila dégage lobango. Et puis aussi ce que le Kabila dégage, loba le sous que na roya na Paris jour boy date bo na air boy place boy na roza la place bo hôtel boy lobango nkuba na robeta yo monde na robeta tala tolo bano boy na tolo bango te yo na tolo bano na ko beto pena sérieusement na robeto le rola leki na nga ya suka soit que moi na nga ya suka ozo comprendre nga na biote tala occupe-toi de ta vie, occupe-toi de tes enfants. Je ne crois pas que un père net yo ba no ba d'éducation na ndako na yo parce que obibi na ba se belé ba koufi par toi to ebi bango est-ce que ça c'est d'examen na yo parce que moi quand je parle comme ça je suis sûr que de moi ngai na ça c'est examen chaque mois ça na za bien na banga maladie na banga makambo na banga ko kufa na lingi vie c'est les inons voilà topé manon moi muké non topé maté c'est ça moi le mot d'abord hein moi topé maté te na loyembo c'est ça moi menga loyembo mwana yemba ngo siko ezate na koyemba soute na olingo mais papa na olingo yemba soute parce que mutu muso moya ko finga nga mayembi te mais est-ce que faut l'accès bon ngeno yoza misi voice faut l'accès bon nga za mutali boma modéré ozo pa na za mutali boma ala tabilamba za mutali boma ala tabilamba za mutali boma mutali boma mais modéré un artiste engagé qui sait chanter na l'équipe artiste belé na koyemba na biteke na l'équipe batutu. Mais l'équipe artiste belé oba miyebi. Aso pendant fan nda artiste net ba Félix Wazé quoi. Na l'équipe asala onini vianga ni bina Wazé quoi sala onini vraiment. Mais Félix Wazé quoi ya zana niot, aza parolier. A l'équipe na ki parole. Mais nga na l'équipe na ko yemba parce que na ko tangisa e chant. Mais ya za génération yo faut ça nous qui parle la génération. La musique génération zate. La musique génération DJ Quatra Goraman, auto bimse kotakit. Ko leki na oyemba. Ah? Na musika ngale kofiko ta to ngona ta en vérité nzambe ba to chapela mukili ba nzambe penda ah nzambe penda to ngale kofina oyemba bozi album na ngezo bima bo yoke na leki na oyemba ngala miola raté. Moi je chante quand je veux parler je parle comme je suis en train de parler comme ça. Si je vais chanter je vais chanter, tu comprends? Si je veux interpréter un bon on reconnaît un bon chanteur na interprétation. Un bon chanteur, c'est un bon interpréteur. Mon kofi l'homme de Yembaki, kofi l'homme de chante taboulé. Et ça yemba de taboulé. Bino mo boana bandak. Boye bina bino vérité. Tala. Boye bina bino vérité. Bolo ba vérité. Et là ozo bo mabiso na kona na Congo na biso. Adia. Asa yangote. So nga yemba. Kofi l'homme de chante quelqu'un. Viens nga s'il te plaît. Nazo manquer au respecter. Na lo baka vérité. So nga yemba. Kofi Olomide chante quelque chose. Akoyemba bien chanter. Kofi Olomide chante Madiata. On est au Simba. Mais pas ça va voir mon côté. Ça on va Madiata. Ça y est mon pays. Là ça y est mon pays. Kofi Olomide a rejoint bien. Mais yo que ça là on dit. Adia yanga na yo esi tete bolingo ekaboniye. Faut le faire malgré aliar ma mère de naïe mais faut le mais mère de wana dolia vozo beba ozo pan sanga sa neti ba dalès tesa e dalès tesa jaria demba mwana poto mama lingi ya mingi demba maria ozo beradete atako tolingani nakata sase dimba kolela te jari bébé yebistara mama nazalaka kaka na voix tina okufa na wana ozalaka na voix eyatele wa bakofi Olomide voix ta monsieur ezate nani o monsieur ayembaki mabe nzema bata papa Lutumba we nzema papa Lutumba Félix Wazé kwa tala vie na ngai nalingaka o mingi poto wa ekolo moko yo za mundibu mais sauf que nga za mundibu mungala. Comprendre? Na ba congolais ma be ya ko sakanate
Et puis ma mission il y a Félix Oazé quoi à part moi comme d'ailleurs ma bewa za na poto voilà ni po comme on a été na mona ega ma be de wala ba benga vomissement bisanza ya musique de son na zo kazo yembe pesa ngapata osanda ke santa ozo comprendre donc ba faux chanteur na Congo c'est-à-dire basé belé mais bazo camoufler ba chanteur bien c'est les une tomi ko chité vers souka ya intervention na biso aussi batuni oyo tamsuba on a besoin ya kobengisa yo parce que ozo beta musique kitoko musala wana aussi batuni ni pour la disponibilité na bon siko ele on a expliqué bato au moins ba miso ba banga pour rien. La plupart des gens il faut pas avoir peur. Moi je suis quelqu'un comme vous, je suis un humain, je suis une personne qui est créée par lui-même le grand créateur Nzambe Mokondi. Dieu tout puissant. On a cité. L'esprit a bien. Bobanga te makambonga na loba na TV, nazo s'adresser na ba oyo bazo se comporter ma ben na communauté. Pour communauté na biso zo kufa basse belé, bazo perdre ma bala awa parce que mobali za ma be, mobali gigolo. Bakal roi ba zoro ma bien na gigolo. Ozo comprendre? Au moins moi si nanda ko zo sala bilo to landila mbongo wa kaf. Biso mibali normalement to landila mbongo wa kaf te. Botinga ngo basi basalisa bana. Basala bana ba compte. Bato belé au moins moi si mususu ayebika moi si ozo ke ko mi pesa kombo o mejenani oyo ekotité. Ah. Mais ozo mo te ko zo sala sona tati na famille na yo. Ti na famille na yo bazo mona babilo mo ya ndengo la. Boki pa bakambo ate boki pa mangala lo bate, ce n'est que les conseils que je donne aux gens, à la communauté. On a besoin de communauté na biso koma et comme royal et comme fort et comme ensemble tous à la unis. Donc dans le monde on a silika bon silika et puis surtout talibien na bato basala ba makambo wana te bazoro mabia au monde pas ta congolais. Un congolais a fier, un congolais a un charisme, un congolais tam so uni o mena samutema. So bo pesa nimbote congolais mais ma violence te. Mais tozo ye kolango violence o yango ko ye kolango yango to ye kola. Ceux qui m'talinga à contacter les papi gen na zo kende. Ba congolais nyos na bika ba congolais. Et comme soute na minute na loba. Na pesi ba congolais zairwa nyos mbote, ba congolais ya Brazzaville nyos kaka Congo. Ba congolais Brazzaville nyos mbote, ba congolais nyos ya Kinshasa mbote, bisika boza na calme, la lutte continue. Bangolais pas pesi ba mbote. Te bangolais ba portugais bazo kangata. So na loba na kikunda na ki portugais nde bango yokanga parce que ça royaume Congo. Bangolais baza bato baloba portugais. Ba surtout na opesa na loba na limbola bien, bato o ba congolais o ba vanda na Angola na Luanda, na pesi bino mbote. Mais na boloba na portugais te. Bino nde mboko yokusanga yango. Ah bato ba misesi bazu déjà, bisika ba ko bana na bino ozo bota. Bokeba, ah ba komika muke tokebeta na Luanda. Ah ba komika muke tokebeta. Bokeba ba ko sente bana nde ba bebisi poto. Bozela ngana ya na Luanda na ya no vérité. Dans Luanda, on se comprend. Donc, on est dans Zaboye, l'esprit moya bien. Bolanda makambo ngana batene na baye papi gen. Ba vient na chense isule, hein? Ba tulwa ba tubingoi. Ba tulwa ba aziko force. Ba tulwa ba zebele. Ba tulwa ba jise diboko, ba kosi malto. Manena mbongo. Batro ba vient na papi kanda ba keveka muzuna zilatan. Et je parle à mon pote à moi, je suis trop batro ba la fanatique na menga na fanatique na yo. Keveka muzuna zilatan. Hein? Batro ba playboy. Na biso mutalinga contacter aussi. Yango na zo kende. Oumeli hein. Et oumeli ka je fais oumeli pour moi la décortication. Je décortique moi. C'est la vie de ma mère. Batro la ba Nelly Monduka. Ba Gisèle Nelly Monduka papa na maman na Kevin Junior Batoro ba Francine Cindy Lecker Batoro ba pluriel Muriel hein donc na pesi no mbote bisika boza Merlin Ngumbu na yebi kenga na obeta na mariage na no kalate Amos na Kati boko sepela. Donc tout on a besoin na bete na bango na mixer na ba mariage na bango ba baptême biloko tout
matériel les a complet na comme na 3 paires à matériel candidat zou ate jalousie na selezi noté pour bozona bino rien il y a de progresser toujours quand so meki okuta na libende ozo comprendre ngane naza boye naza DJ ou aleki ba DJ nyoso ya Europe donc sans kolongo na mutalo ba uite ou alobi oui na osukisa yo ozo comprendre donc ndena to babo os nga problème de o leki o fingise ezino na ye bobenga na lobi boye oyo ara besoin abengisanga na fête na ye amona pasta se tracasser a se déranger plutôt pas abenga ngai na koya ba numéro na nga papi gen ocha yango donc inazali na ngai bato tanga ba numéro oyo pona batu oyo balingi ba louer ngai na ba fête na bango et puis na osala ngo na prix à peuple pour moke za na passe ba bazaka na ba 1000 euros ba likolo non nga na ocha na prix moko compréhensive. Donc, priona, mututu fa, a osali sa fête, a hésité ta beng sangai. Nagoya, nazabon à votre service, nazam osali nabino, et puis nazab bunde labino, je suis combattant jusqu'à la mort. Je suis un artiste engagé. Oya lingingai na parti politique na ye, nagoya, mais faut lingara peuple. Faut linga peuple, biso toana ba babe masombo bali, ba zoro bilele, tout ça bon on a ba Machuda, tu as papi volcan, ba combattant le rôle ba viennanga Martin Sali, ba Blandine, ba combattant le rôle ba Ketchua Yambo, commandant Esso, commandant Moklekese, général Ngando, aux hommes, moi na souka na Londres, c'est tout en Afrique du Sud. En tout cas, on s'est merci. Combat, la lutte continue. Ouais, no ba King Kesere Menea, na pesi ba victorien Tumbote, hein, ba victorien tout na zone ba Kesterien. Pour nga na Kesterien bino ba victorien nga na Kesterien na makila Kester emenea kin Kester emenea evala ozo comprendre na pesi ba masa nga ba o tout ba beta la victoria mbote et puis na pesi ba tout ba beta la wengel Paris mbote et pas le grand Kukuju depuis tu savane keba depuis tu savane ebi ko yemba do yemba ma be Maripol. Maripol te wana za mission na oyana. Donc omoni ko soko meki na osambu saona na makamno vana na mboka mona ziri kuna na eba solono déjà tout parce que nga police de la presse naza enquêteur autrement dit Colombo. Asagi na fingi Maripol. Maripol azali Krukuju saye ndengai na za rapoto te. Omoni viona aza vie na nga père aza kutu plus que père. Parce que père n'a pas foutu dans la tirette pour la poto. Mais viens à me manger la poto. Depuis tout, sans Marie-Paul, sans belle, bête la JDT ma beau quoi. Pour y aller JDT, pour y aller au Yembate. Donc, bête la JDT ma beau quoi, qui fanatique la JDT, mais moi pas Marie-Paul. Vous comprenez? Biso wengel paro c'est que bari koko ya ba vie buanga, ale muanga zingzong, qui wengel pari mosus. Wengel paro biso to terminango, et ça wengel pari Marie-Paul. Donc, faut qu'on respecte mutam ya nengwana. Roi soleil bisiko za na pesi za na bana yo bazo bunda wala bana bazo bunda na pesi ba masa na to bakina wengel Paris mbote bato ba Pichu Santiago bato ba Patou Bofosa bato ba Bizima Kodos bato ba Arc-en-Ciel pasteur Keneke na commandé pasteur bato ba Charlie Chaplin fomumpa donc wengel Paris kala mingte mikolo bandimi nyo surtout bisika boza nazo pesa bino ke boye ba ke bandimi nde tozali boye tozo beta tozo place moto ando beta kaka banzembo wa wengel Paris bandi minyo so bayaka osepela ozo comprendre to ando beta attaque concert pour concert na poto ezate yo mami ilela mukolo mekaliso moni na kangaki yokuna bako muda kote lonani na ko beta na bato bokote na bato bozo tambula na bango na ko beta bango nga banga maître te à part ba maître nga na tsana ko mami ilela c'est non pardon c'est la yoga na ngata kama no bate gen nga la banga maître te à part ba maître on appelle ça respect ba maître roi ba maître Seda azoba la pe mikolo ngam na obeta na feti na ye na la tolo question mais non ngam na yambio c'est les ino ngam na yambio o revantanga yoka na zala calme non est-ce que vous pouvez me laisser finir est-ce que vous le dites trop na tikelo lo bien o tika ngala lo ba muke asi sa ona ngalo ba to za ba maître roi ba check fou maître chic cheval blanc Kevin Kamuzuna Nagle ba maître japonais ba maître ba onde wana pona obi ke soke yindi ba côté na lobi na banga ba maître te na pesa ba maître respect
maître, ce sont des maîtres qui se comportent très bien, les maîtres CD, maître Albert, maître Nabiso Nanyo, comme maître Nabiso, combattant, hein, Sandrouma, maître Sandrouma, maître le rôle là, maître Boa, maître Sefa. Il y a toujours cette question, s'il te plaît. Si quoi, mamie azande, côté n'ata makambo, mi makuluzo ye amemi. Mamie azande konan. Azande kono ya moi si. Na tuni question boy, na bité ceux qui nga bien. Kulusu oyo ye amemi, ça dit croix. Azande kono, ande kono te. Yo, nalobi yo to. C'est la miko. Mamie lela azande kono ngate na minitio pourquoi? Azande kono nga na ndenga vérité nzambe. Mais moi je refuse ça. Baloba soko moni ke na kindeko. Cohésion zo sala maté, bengana ye parce qu'azandoki. Muto zo soutenir pouvoir en place. Azana PPRD. Muto yo peuple congolais lobi musique eza soutenir na poto batuku ba vandenye, batu bakena na ba moi ba massa so ba massa so ba beta awa. Yokanga nanu. Ba massa so ba beta wa karaoke na ba zo beta ça va. Mais bino beaucoup yo ba jalo ba zo tinda bino o pesa publicité musique ezongi na poto, musique salibo na poto pona nini yo pour ba maso ba betaka et comme jalousie ba maso ba betaka na ba zo betaka na bango bien yo linga ba au chat désordre pourquoi on peut ça ba publicité na yo musique ezonga ata kabila kay musique ezonga oti to komi na suka selezino donc mami le ona aza ndeko na ngande ko na ya mwasi wala na comme Christine musuko mone mamicho ozo comprendre o to bota tata moko mama moko selezino to komi na suka bon en émission les sous pas y a ndeko na biso John Image TV. Et bon, l'émission encore pas, il y a prêtre Shrek Ndundu, hein, il y a Batamaka, de la nation Batamaka. C'est une pesata moi quelques personnes parce que réalisateur dans ce déjà R Nabiso Ekoki. Batbola ndayo moi bambote nenga na pesi mbote pa ya Tiki Suzi na Château Rouge, hein, yepna ming Château Rouge. Bon, on a pesi mbote et pas ba fan nyoso balanda ngai. Et puis bosi sa fufu na souputé, bosi la pe misuni, mais c'est boré asisi ko lamba. Et c'est comme Kakaboula, Mutuna, Sani Nayalia. Et puis, boy, un album, n'a loba, bon, si j'ai un peu de loba, est-ce que n'a pas pu yemba? N'a loba, n'a l'équipe à chanter le Rwanda yemba. Est-ce que n'a pas pu yemba? Bon, si sango, et je bima kalate, de deux n'a pas si Sarah Martinette, Mokonjaba Mama, la femme de l'homme, Yemoko, n'a pas si, ba combattante, tout ba Maman Louise, ba Dieta Kabouya, ba Touroua, Louise, comprendre? Donc, la paix, combattante, la paix, c'est et la paix, c'est peuple congolais, boye, ça moutoana, ça mobilité. Constitution, et ne change jamais, dialogue, pesate, référendum, pesate. Oh, azo boule, na yango, et puis, la paix, c'est Barack Obama, mbote. Papa Barack Obama. Avant, il y a Kende, donc, il faut se débarrasser déjà. Donc, biso nzela na biso na kineza kalate, tozo kende, to honorer mboka na biso, to arroser yango. Vous comprenez? Donc, là on a oloba, Godé Kimani, aux grand coiffeur, Ntambwe. Ntambwe, na Strasbourg Saint-Denis précisément. Baturo là ba Ambara Kouziama, ba comme le monsieur nani wana sala na Ambara Kouziama wana. Bazaba grand coiffeur, ba Jacques Delors. Bachana Peko, vous comprenez? Mais yo ne a faux quoi faire. Voilà. Donc c'est là. Yo oza faux quoi faire. On le bel déjà au Kaxé aussi. C'est qui Chora Mbemba, c'est là. Chora Mbemba oza Chora. Pour ça miko. Chora Mbemba oza faux quoi faire salon ne koufi ba o tout ba kata salon na salon moko boza kota garde non. Salon ne koufi parce que vient oza balance, a balancer à batu. Vous comprenez? Et puis na pesi mbote na massa na ngai Pichu Fantai na Ale Masamba. Bazo kutu so yo yebite bazo changer na bango salon kala c'est Ozino to si émission yo na c'est Ozino te ayoki yo yoga pardon yo isuko yo kanga nkasi to si émission yo na eloko mo ya King Kester Mene ya ngana sepeli ngali ngosela biso solo baninga bakoma tu na minkolo na mi ngosela ngablo kwana bongo to kan caméra na biso na pardon parce que opesenga miko. Merci. Bandeko, King Kester Mene à Eva la Kwangolo Zonso, Kisimbi, Azaki combattant, le rôle Angai, artiste engagé. Nganaza artiste engagé. Bon, on a fingo na fingo, on a besoin d'évolution et on a biso. Donc voilà. Boyoka bien.
yaka baninga boyoka sangwa malamu boye lelo na balali pe na sokoli motema na ngai mpona yebi bokonza nzambe ekomi pene mboka pusana pembeni na yawe bato bofukamela bosambelaka ye pamba te kanda nzambe esi ekomi pene nzambe punda mputa kuta bosana kata elelo na ete kasi bato na bato pona nini bino bato ya mokili bobosanaka nzambe boye solo baninga bakomi kotunanga mikolo na mikolo album na yo droit de réponse selezino ekobima mokolo nini soro zo mabiala na yebaki te nzoko ozalaka na yo pede mboka na yo mobimba mwasi na yo bakobima na ye dipai na dipai ye zoro mabiala ndundu to mwindu zoro mabiala ndundu to mwindu voyage à Paris nakobeta yo ndanga kutu babeta Lumumba muke zoro mabiale bitanga sayo zoro mabiale miana sala yo zoro mabiale sakameda diare zoro mabiale ye okinze mula sayo ukulela tio kolela ukoi batiki yo tufutia mamako